Nakati ya Radio Chiche pona kozwa biso na Radio Chiche okoki kozwa biso pe na Zap na fréquence ya radio olandi biso wana na 516 na canal ya Zap ozwi biso okoki pe kokitisa a partir ya Play Store na yo okitisi programme ya Radio Chiche okomona biso tozali wana pe na radio olandi biso na 90.3 FM ndenge tolobaka na bino awa na Radio Chiche nde place bokozwa ba news na bino basango ya makambo oyo ezali koleka boyebi bien ke émission oyo ya solo la bien programme oyo nasalaka ngonga moko te nasalaka ngo na moninga na ngai oyo tozalaka na elongo na kombo ya Sandra Kipala tozali na elongo na pesi mbote epai ya ingénieur Bravo Trido oyo azali kosala ke po bomona biso na kati ya bilili pe na pesi mbote epai ya ingénieur Gilles oyo simbi po boyoka miziki ya kitoko yango avant ya kobanda tokotiela bino miziki moko ya kitoko po na bino bosepela esika bozali na nzembo oyo ya Nicodème ya Papi le Roi kokoko bolanda po to banda na bino kala mingi te bokoyoka oyo tobombeli bino lelo merci pe butu elamu na bino bato bozali kolanda biso DJ Gilles bote bandeko balandi ya Radio Chiche na pesi biso mbote na komona neti mwa kokoso na mwa ngambo ya technique bongo ndeko dodi na tombeli bino butu elamu na bino nyonso bato bokolanda biso bisika bozwa mi na kati ya bandako soki na koloba mingi lokolo ngende ko na ngai ya musala dodi star auti ko expliquer biso tozali soko lingo zwa biso Radio Chiche na ndenga radio kobeta Radio Chiche 90.3 FM kaka lolenge ndeko dodi auti koloba soko lingo zwa biso na ndenge ya Play Store okoti na Play Store obeti Radio Chiche 90.3 FM lolenge moko ndenge ndeko dodi alobi soki tokei na ngambo ya Zap ezalaka bongo na Zap radio ezalaka na fréquence ya Zap radio balandi biso bongo na canal 516 canal 516 soki po ngozo biso na nzela ya singa te po telefone pe kozala déjà polele wana topesi yo numéro na biso ezali 929 046 162 wana eza numéro na biso bongo na kimi mwa mbango kaka ndenge ndeko dodi alobaki na ingénieur na biso DJ Gilles musique toleka na nzembo ya Nicodème DJ Gilles toleka Papi le Roi Formula Suka carte illimitée Milanga ya héros en Espagne donc concert yango pe ezali annulé bongo le bataringo yo bengaka le bataringo wana Ferregola makambo oyo lukelaka ngai tonga le bataringa po singa de dio la kisa kopesa kandiri oza ba côté kuna le bataringo wana yo bengaka wana papa Hervé Ferregola azobeta bongo lelo lelo na Belgique lelo na Belgique les padres Ferregola pe aza kobeta kuna mais ndeko dodi avant to ya pe moi moke na kati ya masolo to benga ka fofoko to benga kisongi te lelo pa to ningi tonga mingi te parce que lelo to kopesa bato moi toli to lobela bato makambo etali ya droit de nest to komona bato ba kobungaka bato ba kobungaka ndeti moi rumba na makambo etali droit de nest hors bible kutu et le blanc makambo etali droit de nest mais avant to kende bongo na fofoka na kosenga na ingénieur Bravo yom toza pembeni wana ya Gilles boke kotiela biso nzembo ya BM ya héritier Watanabe na ebite technique kuna soki bozali déjà na mwa lombango bobetela biso héritier Watanabe BM ya héritier Watanabe bongo tokozonga bobenga biso pe déjà téléphone déjà polele na 929 046 162 bongo ezali numéro na biso ya téléphone yango wana bobenga biso poto partager ozana posa ya mwa musique ete ndeko dodi osengi ozana posa pe ya ko partager na lisolo na biso tango kokota bobenga ebongo to partager na lisolo na biso pe DJ Gilles tela biso BM ya héritier Watanabe ingénieur Bravo DJ Gilles toleka. Ouais, là c'était BM on est BM héritier Watanabe moni ndeko dodi ba musique na biso pe photo tombola yango pena parce que surtout bito ka ba musique ndeti ya ba BM ozoka musique eza ko apaiser motema ozoka musique eza ko kitizo ka musique eza ko sala bien na matende balobaka eza son agréable na matende bongo penza ndeko dodi kaka nena uté ko loba lelo sujet na biso to kolobela mingi to kobeta masolo makambo etali droit de ness parce que to ko mona on dirait bato belé ba ko bunga penza rumba biso za ba bantu ndeko dodi toza pena ba bantu
na éducation oba ko pesaka biso na ba parents na biso to ba pesaka ba parents na biso to ba pesaka na bakoko na biso donc na kati éducation les akapela éducation malamu maintenant comme on dirait éducation oh to ko pesaka ba tout lelo on dirait eza pena ko sala te on dirait ça penza ko kota te na ba vie ya bato po comment na lelo tozo ko bunga rumba quand on est na tukoloba na makambo etali droit de naissance ndeko dodi makambo etali droit de naissance to ko respecter ki mukolo droit de naissance ko respecter ki mukolo mosusu pe ko zala na yo aza na ye mwana muke masana musala moko abandaka liboso abaninga to komona aza mwana muke maza pe na musala moko abandaka liboso abaninga to na âge pe boye aza mukolo quand même to ye ko nanu ko lobela nanu makambo etali droit de naissance ndeko dodi na yebite avant to kelena mwa musika na makambo etali droit de naissance ndeko dodi yo ko loba nini to okopanza mwa nteke ndenge nini ya solo ndeko Sandra kotala ndenge ozali koloba ezali vraiment eloko oyo foto betela yango sete pamba te po na ngai na koma komona droit de naissance na génération oyo onde batekango na mbongo on dirait batekango na mbongo batu bakoma o préférer mingi le msusu a respecter mutu wana po azanango po akabila kaye po apesa kaye o azanango te epa na droit de naissance ezate mais ezambe ba moko mabe il faut ko beta sete esika wana yango tozali kolobela ta côté ya ba musicien na biso côté ya ba artiste na biso droit de naissance penza ekufi makasi batu bazali ko respecter kaka o ayebi ke soki na sali bo akomemanga na poto soki na kekuna epa nujak na respecter nujak omemanga na poto neni mais nujak le pe na Dubai akoki pe komema au Dubai en tout cas kolanda bongo ndeko Sandra conseil toli ezangaka te na ndenge oyo tobengi droit de naissance mpo na biso babantu mpo na génération na biso ndenge tokola toyebi ke oyo aza mokolo aza plus âgé lelo omona atake mwana moko moke aye pembeni ya mokolo nde biso ezalaka kala soki oye pembeni ya moto aza plus âgé ke yo opesaka ala mosusu bonjour avobimisa loboko ozeli mokolo abimisi loboko apres yo po tie loboko na yo bopesani mbote oyo ya lelo ekoma ofanda boye komona be mwana moko ya moke aye pembeni na omona kaka ndenge nini ko musuku ndenge nini nteme ya kotombola dala liboko mene topesaka bambota bayankete ya kotombola mongoli boka kobeta na yo lokola yo moninga na ete dans yango vraiment tozosenga penza na bandeko en tout cas il faut kolakisa baleki oyo bazali kokola topesa bango ndimbola ndenge biso tokola tozali babantu ndenge tovivre ka esengaka mwa respect moko boye epa ya mutu oyo aza plus âgé ke yo ndoko mutu aza plus âgé ke yo ndeko dodi kasi mikolo pe utaya koleka wana tango nani ministre na biso lelo ya justice ya mboka ya Congo aza pe na kati deja ye pe moko aza na kati ya justice onde justice ko landa pe moko lisusu mais na kati ya mikolo utaya koleka wana komona lelo ndeko na biso wana ministre na biso ya nani ya justice aza moto moko malamu nalo baza mutu malamu ndeti ngapi na lingaka ye constant mutambala ko muna ka ko sala musana e malamu siko kolobela makambo to kobeta lisolo ya mwa muki ya droit de naissance wana e uta ko leka makambo ba ko kangaka bato ba musique te oyebi musique no ya salité boye ba interpeller yo ba bengi yo oyebi ke soto bito ke na ndenge ya age musicien na biso artiste musicien na biso ko la Robino Mundibu aza mukolo ya ministre ya biso ya justice papa constant mutamba bongo ndeko Sandra na zangi maloba pe réponse ya kopesa po mbula na bango mibale epai na ngai na ebite soki mukolo nani soki te mukolo ezali nani Robino Mundibu azali ya epai ya Costa Motamba siko Costa Motamba benga Robino Mundibu neti petit Robino Mundibu te kasi yango na koloba ti pona biso na ndenge ya mboka na biso ndenge kendaka muto aza na poder mende to lobi na ngola aza na mbongo aza na pouvoir akomaka lokola mukolo azangi aza lokola leki te po aza na chelele ezali soki osengi akokata chelele aza pe lisusu na mibeko na maboko na yeso kote pe molongo akangi oyo baloba pa yaya na biso Koffi Olomide kulutu na biso artiste ya mboka ke moto asimi mandoki batunaka mbula na ete yango wana ingénieur bravo moto asimi mandoki batunaka mbula na ete okoki kozala yaya ye azali na mandoki moyo tuna te ke oyo mbula na boni po moto asimi mandoki batunaka mbula na ete bongo penza na mwa banungu moko ekobeta makasi na ndenge ya Congo kaka na kati ya sujet na biso kobengelaka makambo ya droit de naissance te nungu penza na kati kuto ya mboka ya Bokonzi Kinshasa ezali oyo te mama na biso mbili ya bele moyembi monene tobengaka azali légende lelo te ye penda moko totikali na kati ya mboka na makambo ya basi to koloba na bayembi ya basi
na bato ya likolo babanda kala wana lelo so tobi tobeta liso lelo tobimisa tokobimisaka mama mbili ya bele te ye nde mutu akobunda bitu babisika nyonso tokende parce que ye déjà aza moto asa abeti bato bayebi ye miziki na ye ebinisi miziki na ye egangisi miziki na ye etekami miziki na ye esali mwa bien na mboka ya Kinshasa epesi mpe mwa valeur wana na mboka na biso ya Congo bongo na koloba boye ndeko Dodi na minutes oyo makambo ezali ke na ngambo oyo ya bato na biso ya artiste na biso pe ya monene légende te Koffi Olomide na ngambo musu tokoloba te ke bato ba mambili ya belle mais bato bayebi quand même droit de nesi na ngambo na bango discussion ezali ete koto na ngambo artiste légende Koffi Olomide bako comparer moyembi na biso ya mwasi Cindy Lekere na mama na biso mbili ya belle. En tout cas ndeko Sandra koloba mbanga pasi ndenge bakulutu baloba mais ko comparaison ya ndeko mama Miliabel na ndeko na biso Cindy comparaison wana ekoki kosalema te ekoki kosalema te pourquoi po niveau oyo mama Miliabel akomi nango ba disque oyo mama Miliabel abeti déjà nanu ndeko Cindy abeti yango te donc ndeko Cindy na mama Miliabel baza na comparaison te comparaison ya ndeko Cindy il faut lukela ba ndeko lokwa ba Mege 30 olukele ba artiste o mususu ba petit na biso mususu tomonaka ba les Bobless bayembaka na kupa basi wana bazaka na Kinshasa ba répétaka na ba village Chetemba ba petit ba Rossignol ba nani ba petwana basi o bayembaka wana mais mama Miliabel azali oyo biso tokoki kosala fier pona ye po azali oyo atombola lokumu ya drapeau ya mboka libanda azali mama oyo asali mingi il faut moi respect penza epa ya mama Miliabel ezali ndenge moko ndenge tolobaka na bandeko oyo balingaka ko comparer l'air mususu Fali na Koffi Olomide ko comparer l'air mususu Ferré na Weranson ko comparer l'air mususu donc baza eza niveau na niveau et yango pe likambo moko tozali koloba ke bandeko bazali kolinga pe l'air mususu ko comparer hérité na kulutu na Ferré donc ezali na moi écart moko na kati wana oyo ke biso bantu toyebi donc respect wana il faut ezalaka ata likambo oyo tukoleka ndeko Sandra esali pasi mingi na kati ya avion non likambo esali pasi leki oyo azalaka na Mishka na orchestre ya Héritier Watanabe amati na pepo amoni kulutu na Ferré Gola azalaki wana ya kofanda mais aleki apesi mbote te likambo ya na biso frère Patrice alobaka bokutani na mboka ya libanda bopesa na quand même mbote likambo koto ya mbote ezana ngota likambo kimokolo te Dodi ezali ata na biso komona ke mutu azali leke pa na yo mais yo quand même sango yo kuta baningo bavandi mutu ayebi apesa bato mbote te yo kuta ngasi na vandaki yo mutoko ya ata nga nazali leki na yo yo mutu yokuta ngai mutu na vandi yo koti yo ndo kopesa nga mbote te ezali bongo ndeko Sandra il faut aller vraiment siko komona ke Mishka amati na avion akuti kulutu na Ferré parce que surtout bitoko na tana ndenga ba age to kuluba kulutu Ferré Gola azape mukolo Héritier Watanabe même na age siko soki tokei lisusu na makambo etali musique te po musique déjà Ferré Gola ça sala Héritier non na sala yango te moto na Gogan moto na tembe akobunda na ndenge na ye akobeta pe musique na ezo sepelisa ba yango wana ndeko Sandra Goga moto na tembe tokoboya epete azali kosala pe musique na ye ya kitoko oyo azali kosepelisa ba spiritas nyonso o ba Gregory Bonganga bazali kosepela mais kasi il faut koyeba ke ngai ndenge na bandi na kuti bakulutu oyo bazalaki déjà kobeta liboso na ngai yango mamutu azali koloba mutu na mutu azali na niveau na ye yango ekosala pasi mingi soki lelo komi kokompare balegene lokwa bamama Miliabel na Cindy Lekere ozali kokompare legene lokola Koffi Olomide Kwatra Kora patron ya musique congolaise na leki na ye Fali to na leki na ye Ferré niveau wana tokoki kosala ngo te comparé na muninga na ye Fali oyo bazali génération moko bazali kokende nzela moko pe na ba age Ferré akoki kozala mukolo ya Fali ya mbula moko to mibale Ferré akoki kozala mukolo mais azali artiste oyo abima liboso na bango nyonso mais tozali kolobela lelo oyo makambo ya artiste babima te mais tozali kolobela likambo oyo etali droit de nez yango bino bandeko oyo bozali na kati ya ndako bandeko bakompanyaka biso toujours na programme oyo ya solo la bien émission na bino ya lingala na radio Chiche
donc bobenga biso ndenge lobi ndeko Sandra na numéro na biso ya radio po ozwa biso obengi biso na numéro na biso 929 046 162 ozwi biso a partir ya programme na biso ya radio Chiche to solo la masolo oyo bobenga penza to solo la masolo oyo kapeba avi na bino na masolo oyo tozali kosolola toyoka bavi na bino bandeko bazali na États-Unis bazali kolanda biso leti bavashko muyaya Vasco Muyaya topesi mbote bisiko bandeko bazali na kati ya Brésil bametre tramo pe na pesi mbote na madame ya Paris ma sœur à moi dine coulé en tout cas bolanda biso oyo bazali kolanda bobenga biso na 929 046 162 téléphone eza polele bobenga biso po to partager na bino likambo to tuko bana ndeko dodio etali droit de nécessité to partager na lisolo wana moto na moto pa pesa biso avina ete biso to koloba bolem biso to komona ke to koloba pena malamu ndeko dodio miko za pena moto muso akobenga koloba te ndeko dodio to ndeko Sandra ko to bolobi wana bolobi penza on dirait moi malamu mingi te okomona te numéro ya téléphone yango wana bobenga biso na 929 046 162 wana eza numéro na biso toza bongo na live pe na bato bazana ba posta pe ya kolanda biso te bwana radio tete bobeti bongo na nini ya ingénieur bravo Trido na Facebook na yende bokolanda bongo en direct ibenda ya Facebook te bokolanda bongo makambo biso to kosolula awa bobenga penza bopesa biso ba idée na bino ekozala mwa malamu mingi ndoko de diso to ba mwa mokeli sister makambo etali musique tolandi pe légende pe quelque part alobi légende na biso Koffi Olomide quelque part alobi onzeli na ba voice moko ebimaki wana te akoloba bato lokola babino bokofinga bato lokola basindi le cœur na mboko ba misalo sindi le cœur asana na mboko so bitokende na ndenge normal ndeko matu Daniel pa kolanda biso topesi yo pe mbote bisiko ozali topesi yo mbote soki tolobi tokende pena makambo topesi pe mbote na ndeko Kumu héritier sacré azali kolanda biso yongi topesi yo mbote bisiko tolanda biso siko so tolobi ndeko Dodi tokotela moto te tokoloba vérité tokoloba bosolo na kitana mo mongongo place wana ndeko sindi le cœur ndeti apport nino ndeko sindi le cœur esi asali na kati ya tolongoli légende de Koffi Olomide pour les gens de Koffi Olomide za moto asali ebele na kati ya musique na biso ayembi ebele abeti ebele asali ebele na kati ya musique na biso siko tolongoli légende na biso Koffi Olomide te totana no ndeko sindi le cœur ndeko sindi le cœur eloko nini yo asali na ndenge ya mboka oyo tomboli République démocratique du Congo na yebite soki eza eloko yo asali yo ngana yebite lokola yepe moninga na nga tosalaka ngana yo elongo mekana nko en tout cas ndeko Sandra ndeko Sindi pona koloba tokoloba ke ndeko Sindi azana mongongo na ya kitoko azali na voix oyo soki azali koyemba asepelisaka bato mais na kosala abandi carrière na ye na quartier latin nanu azwi espace te tolongola kaka mwa singer oyo Koffi apesa ye ayemba banzembo oyo deja Koffi ayemba te tokoloba tolongola nano ke banzembo ya Koffi Olomide ntango naza koloba ke totie ndeko légende Koffi Olomide mopanzi c'est-à-dire nyonso eza ya Koffi Olomide totie mopanzi te tobeta siko oyo ayesindi te yango ndeko Sandra nalingi natalisa yo te ezali banzembo nde tomonaka mpe bandeko na biso bafabrikas bayemba banzembo oyo bayaya ya bakulutu oyo eleka ndenge mpe Sindi atravaille banzembo oyo ya patron na ye ke oyo akomi lelo mobali na ye Koffi Olomide asala ba singer ya banzembo oyo a interpréta ya Koffi Olomide à part ça azana eloko oyo asalité oyo biso tokoki ko comparer na mama Miliabel ezo senga nanu temps ya Sindi a travaillé pour maman Miliabel aza soki na plus de 45 ans de carrière pas na ba plus de ba 200 et quelques nzembo te so pe ba 400 ezali ebele pour na Sindi le cœur tokoboya pe Sindi le cœur te Sindi le cœur azali moyembi munene oyo asepelisi pe tema ya ba ndeko misusu oyo balingaka musique ya quartier latin asepelisi pe bandeko tu a congolais oyo balandaka musique ya Koffi Olomide pe na ba étranger mususu mais na ndenge ya comparaison tozala ndenge ya kosala comparaison wana te ya Sindi le cœur na maman Miliabel il faut toujours tozongeli susu na droit de nesse ya respect malgré tout na musala qui doit de nesse ezalaka te na musala tozali ba collègue musala etalaka age te ya l'équité mais na ndenge ya kofanda na vie sociale yo moko kati na yebi ke muto nazali pembe na ye azali ya ngai nazali leki bongo te ndeko Sandra bongo pena ndeko Dodi parce to bito tia pe ata na ndenge ya ba concert te ndeko Dodi ndeko na biso Sindi le cœur
azalaka mwa mingi pembeni ya Koffi Olomide. Moto asalaka parapluie to moto asalaka ceinture ya ndeko na biso Cindy Leker ezali papa na biso Koffi Olomide te. Soki pena tolobi lelo penda ke Koffi Olomide atiki nano pena ndeko Cindy abimisa ta mapapo ayeto ebite soki ndeko Cindy akokoka parce que mona mama Mbili Abel azalaka na papa na biso Rochero ta Boulay. Na ba ane moko pe ya kala pe kaka azalaka nano pe trop jeune to loba te. Azalaka mwa jeune azalaka pe na age Cindy Leker azalaka lelo te tonga kabona kana papa na biso Rochero tango alongwaki azwaki mapapo abotaki mapapo akendaki pe ye moko asalaki musala na ye. Akendaki pe ye moko asali musala na ye pe tilo ndeko doli to koloba esimba pe andimisa mokili abeta conseil wana komona ba mikonzi pe batondi te. Omona pe ba mikonzi baza kofutaka ba mbongo baza kotonda eloko esepelisa ngai na ye kotala documentaire moko ya tango ya kala ya président na biso Mobutu Sese Seko. Natali documentaire moko na komona fête moko ezaka na ndaka Mobutu na mwasi na ye babibi na piste et puis ba mikonzi mosusu na ba mindele pe na babasi na bango bazalaki wana bakobeta nzembo mama Mbili Abel na Nairobi. Nairobi. Pona salisa doni na ke Nairobi na kozonga na duni muziki wana ndeko dodi Mobutu azalaki wana kobina na mwasi na ye akoningisa nzoto. Est-ce que bato ya modèle wana tokopesa bango lokumu te? Yango ndeko Sandra nazali koloba tango nyonso tozali kobeta sete na likambo oyo eloko ezali koboma miziki na biso ezali batu oyo bazali koya na makambo wana ya ba parti pris pour n'intérêt na ye na kumisa Sandra Kipala na lobela Kipala po Kipala akomemanga na poto donc babomi idéologie oyo ezalaka ke Congolais azalaki koyoka miziki oyo ezali ya kitoko po batan wana soko olandi bien tozalaki na ba orchestre ebele okomona ba Showstar ba Big Star ba Wenge El Paris ba Zaiko langa bazaiko famille Adel donc ba Frida donc ba orchestre ebele ezalaki Viva la Musica ba orchestre Quartier Latin orchestre ya biso King Kester mené à Victoria Lenson donc omona ki donc musique tout eyokanaka na oyo asali musala na ye kitoko mais lelo musique na ndenge ekoma ndeko Sandra ezali pena na valeur ekoma musique ya parti puis na mutu oyo abeti na ye oyo ezali malamu te mais pona yo kutalimo za mutu na ye na mwa libanga eza kuna ye wana aleki fali yende aleki wera yende kaka donc bamakelele wana tozali kobomango tozongisa miziki na biso na top tozongisa miziki na biso leti ba musicien angolais bazalaka bongo ndenge miziki ya Angola ekendaka soko otali ba Kadhafi otali ba Mate Damas otali ba Sepe Kwatu otali donc ba artiste na biso Angola nyonso ndenge bazali okomona na kitoko na elengi ya bazalaka na bona barankini na bango eko bazala barankini na bango bazana ngo mezelaka mwa pasi po mona yango babimisa ba ene wana ndenge biso tosalaka pasi ndeko Sandra en tout cas bandeko oyo bazali kolanda biso bobenga to solola na bino tozali bena na tango oyo to solola na bino yango okomona peke moninga azana mwa concert ko kobeta na mboka libanda yo po okie na ambassade wana esi bango bopesa visa te oniati moninga ko kobeta boye kuna kei kuna palo bibo pesa te bosala boye donc eza mwa pasi ndeko dodi to kotana no pose place wana tozali pena kozonga penza na sujet na biso tozana ngo bobenga biso na 929 046 162 wana numéro na biso ya téléphone bobenga biso toza en direct ebongo to partager moi lisolo to pesi mbote na Eyong Nkumu héritier sacré to pesi wa mbote na Matu Daniel Pro oya kolanda biso en direct auti Paris aye aza pena na lina kolanda biso to pesi yo pe mbote aza photographe cameraman to pesi yo pe mbote to kimi mwa mbango kuna toza bongo 18h39 tozali bongo 18h39 to kimi na mwa mbango kuna na régie ingénieur Bravo DJ Gilles bobetela biso omba ya Jibem Piana papa chéri to kapi mwa papa chéri pona ko sepelisa mitema ya ba oyo balingaka biso nzela ya radio na boss na biso Chando Production papa ya monene ya balabala Nati George tocha misiko po esepelisa pe binote DJ Gilles Toleka na kati ya Radio Chige
toyebi ke misiki wana ya omba ndeko dodi esepelisi bato nyonso bakolanda biso na moment oyo Jirbo Mintela Rodi Japon Merveille Izile Roli Kapita Rodima donc esepelisi bato nyonso chikongolese nyonso ne nayebi ke nzembo wana papa chéri pe sepelisi bango bongo tokokima mbango lisusu kuna te to bato bakosenga pena musique na ba message tokokima mbango kuna sima to ya kozonga na kati ya lisolo na biso tozokobeta te ndeko dodi bongo tokozonga na lisolo na biso ya droit de nes tosilisi yango te tokimi mbango kuna lisusu na ingénieur Bravo na DJ Gilles botela biso apucha ya Kofi Olomide et puis tokozonga bongo awa na kati ya radio na biso na kati ya antenne na biso po to continuer na makambo oyo etali oyo ingénieur Bravo botela biso nzembo ya Kofi Olomide bongo tokozonga nde tokobeta lisusu oyo ingénieur Bravo akoluka wana artiste na biso légende na biso Kofi Olomide mopawa azalaki pe awa te ndeko dodi azalaki awa azali pe silo azali abeyaki kobeta bongo na anniversaire ya Betu Kangamba ya président na biso ya Kabushkop Kofi Olomide azalaki abeti pe na concert na anniversaire ya ndeko na biso ya papa na biso ya président na biso Beto Kangamba bambote mingi na ye kama opao artiste ya mboka esika ozali bambote nao mingi na bisika yo zwami topesi yo bambote bongo toza déjà 19h juste na antenne na biso to na radio na biso radio juste 19h juste ndeko dodi bongo toko continuer na makambo etali droit de nes tokomona mingi makambo yo eza pena na respect mingi te kaka na mboka na biso Congo na mona na mboka misusu ba respecter ba mikolo na mona na Nigeria ndeko dodi ba film total ka bongo ya Hollywood ya Nigeria te na mona ba artiste o babimi lelo acteur o babimi lelo na ndenge ya makambo ba film wana ya Nigeria to bandaka kotala wana na moni ba okenda kotala ka ba papo ya mikolo wana to yaka kotala kala ba film ya Nigeria ba ve Goliath ba mama pasa na komona ke ba ke kotala ve Goliath ba ko gunza mela ve Goliath lokola azali nzambe seulement ka ke bazo reconnaître ki légende na ye bazo reconnaître misala oyo ye asala ki donc azan nzambe pona bango te kasi ba ko reconnaître ka quand même lokola grande moto asali misala mino to komona respect Regina Daniel aza mwasi ya moto ya mbongo te sikoyo aki kotala mama oyo mama moko boye pe asalaka bafilme wana ya Nigeria namoni ye lolenge akogumbamela mama wana natali mbongo mwana wana aza nango natali mbongo mobali ni aza nango me akogumbamela mama ngozi akogumbama me biso tokosala yango te dodi awa bango mpona bango ezali nango malamu me mpona biso eza mwa pasi mingi yo yebi ndenge bandeko na biso balingaka kovivre matalana oyo tobengaka yango matalana kibonga yeyo donc mututu alingi azala leader epa na biso eloko ezali koboma yango wana mututu alingi kozala leader me eloko babosanaka ke mututu abotama mpo azala leader te eloko wana nga nalobaka yango mingi ndeko dodi leadership eza eloko moko eza ine eza eloko moko bato babotamaka nango na kati ya nzoto te baforsaka yango te mpo so toyebi baforce leadership tokomona elelo bamusicien ebele na place ke natika naka epa Kofi Olomide na longo epa Kofi Olomide ekosala orchestre na ngate esimbi pe te okoyoki lisusu te en tout cas bandeko oyo bozali kolanda biso na numero na biso ya programme ya solola bien ya Radio Chiche benga biso na 929 046 162 po tosolola na bino ndenge tomesana kosolola na bino bongo naza sirke bato ebele bamonaki biso te poso elekaki bongo bamonaki biso te na poso elekaki le mosusu mpe balukaki biso tane ezalaki ya technique te tobandaki kosala mwa misala na fale ya technique na ndenge ya Radio Chiche yango tolekaki te samedi oyo euti koleka me toza na bino chaque samedi à partir ya 18h ndenge emesana kozala na kati ya Radio Chiche baye oyo balingi mpe kolekisa bapublicité na bango eleka na Radio Chiche oluki biso na Radio Chiche ezali bongo na kati ya retunda ya Korea en face wana ya administration ya Kinanga okomona place Radio Chiche ezali yo muto zali na posa basalela o publicité ya maison na yo ya loja na yo ya kantina na yo basalela o publicité ya makambo oyo za na concert na yo ya concert na yo ba activité na yo ndenge lobinde ko Sandra o leki na kati ya direction ya Radio Chiche okokutana na senior George azali wana po
mpona kotender bino baye bozali nango posa na bandeli bongo ezali na kati ya Korea na retunda wana ya Korea en face ya administration ya Kinanga omoni biso na radio Chiche. Bongo pe soki omoni ke ozana makoki ya kokoma te to koyeba nzela wana te okoki kobenga kaka na numéro bino bobengelaka biso moto akoyamba o na telefone akoexpliquer akorienter yo ke ezali lolenge boye tozwa taxi boye to bima koto yo boye bobengi biso na numéro eza ya 929 na 046 162 wana eza numéro soko omoni kokoma tina administration ya Kinanga te to oyebi nzela wana te obengi na numéro oyo mutu akoorienter akolakisa yo esika nini oyo radio Chiche ezali ndeko dodi bongo tokei tozongi bongo na makambo tobandaki koloba te tozongi na makambo tobandaki koloba wana makambo etali vraiment droit d'aînesse mais ngala kosenga na bandeko na biso mingi tokobetaka sete ezali biso bapandisango bato kotiaka confusion mingi pene ezali biso bapandisango nde tokotiaka confusion na kati ya makambo oyo po lelo citation oyo lelo ya mama na biso mbili ya bele tona ndeko na biso Cindy Leker oyo azali pai mwana so tobeti na kobota mama mbili ya kobota Cindy po Cindy azali pena mwana mama mbili ya bele akobimisa na libumu na ye soki totia pe na kati ya musique lokola bango bandimaka na bango teke mama ezalaka to tata azalaka na musique tokolobaki mama mbili ya bele na musique akozala koko ya ba Cindy na musique pena akozala koko epai ya ndeko na biso Cindy Leker donc tomekana kotia mwa respect na ngambo wana tokomona pe kuna artiste na biso Koffi Olomide aza kofuta bato bafingaka mama mbili ya bele tokomona pe na ngambo mosusu kuna mama mbili ya bele akofuta te mbezana bato batelemi baza kotelemela bango komona ete mama mbili ya bele aza mokolo ndenge nini bino kokende komema ba comparaison wana ya mama mbili ya bele na Cindy Leker donc ezali pena mingi malamu te mingi soki na kopesa conseil de kodona koloba kete bato wana bakopelisa moto baza kotia carrière ya Cindy Leker na kati ya risque soki na lobi bolam na kobaki bakotia carrière ya Cindy Leker na kati ya risque po déjà Cindy Leker nano asali misala oyo andimisi mokili te andimisi biso na Congo na ndenge ya muziki ya Koffi Olomide koloba ndeko Sandra koningisa mokili akoki koningisa mokili po orchestre lokola Quartier Latin eza orchestre international oyo balandaka ngo bisika banso pona kolakisa ki ezali orchestre international yango moniki bazalaki awa na Angola aye kobeta na feti ya équipe oyo ya Angola Kabushpok ya yemoko boss de boss Betu Kangamba azalaki wana babetaki mikolo euti koleka 2 jours passé awa artiste Koffi Olomide abetaki kuna na feti ya équipe Kabushport topesi mbote epai ya yemoko boss Betu Kangamba azali kolanda biso na ntela ya radio Chiche ndeko dodi ngana koloba Cindy Leker na ndenge na montant to kobetaka masolo Cindy Leker azali tilelo malgré akoma mwasa Koffi Olomide mais tilelo azali musicien na kati ya Quartier Latin orchestre na bango Quartier Latin ezali ya Koffi Olomide soki lobi to tanga Cindy Leker na kati ya makambo to baki Cindy Leker tilelo aza ko continuer kaka lokola musicien na kati ya Quartier Latin te pa koyemba na kati ya Quartier Latin pe ko interpréter kaka musique Koffi Olomide ko pesa ete Cindy Leker na minute oyo azali kaka na Quartier Latin na kati ya orchestre na bango ya Koffi Olomide yango azali kobeta mais na ndenge ya masolo tozali kosolo ya droit d'aînesse Sandra tobeta sete na bandeko oyo bazali komeka toko mekisa batu ko comparer Cindy Leker na mama Miliabel batika makambo wana en tout cas tolingi yango te Cindy Leker aza bon pona biso azali kosala fierté ya mboka na biso mama Miliabel azalaki bon bon akozala bon kaka pona minute to tika azali na biso ti lelo oyo mama chala mwana bakenda pe asonam esika mama zali mama Pongolov bakenda babeti masikini bakenda oyo totikali na ye wana toyeba ko garder ye lobi ti basindi baya mama Miliabel azali déjà mais tokoboya pe basindi te tokoboya Cindy te po Cindy azali musicien oyo en tout cas eloba na ngata ve mopa onenga lobaka nani lelo penza akoki koboya Cindy na voix wana o boyo kaka wana soko yoki ba checks wana o Cindy chaka wana donc to koloba na likambo ya voix wana moto akoboya ndeko Cindy azali te mais moto pa oyiko comparer Cindy na Miliabel te parce que Cindy na pembeni na Miliabel Cindy akomi na noté ndeko Sandra comparaison wana déjà nga na zosala ngo te po na koki pe kosala ngo te na kotika la ka pe kosala yango te Cindy pe na no akomi te esika mama Miliabel azali tant tozo benga les jeunes ezali ku tant yodo linga kutu ko chali susu wana mwana yodo zong sango ka ndie bato
bato bazali kosala bamakambo wana donc biso tokoki kotia yango te donc ngaku makambo wana koki koloba yango te mpo nakoki kokompare Cindy na mama Milabel te jamais donc Cindy azali bon epa na biso mpo azali kosala fierité ya mboka na biso mama Milabel azalaki bon aza bon ti sikoyo aza kaka bon donc mpo na koloba ke respect na bamikolo ndenge biso tolingaka bato barespecte balégende Koffi Olomide baweranson igwe bato basala tro bave na biso bajubien mpiana donc bagénération oyo ezoya bafali fere tokiti na bahérité wata bafabrigas badéplique bango tout donc il faut moi respect ezala na bakulutu te donc respect ezala donc biso awa na radio chiche tozali bato ya pembe tolobaka toujours vérité awa ezali na parti pris moko te oyo tokolobaki oyo biso bato aboye ezali te toyeba kaka na korespecte mais tina ntango mpe ndeko Cindy no alobi eloko te ye pa alobi nino eloko te eza kaka bato na bango nde bakopelisaka mboto ke Cindy aleki mama Milabel Cindy akokani na mama Milabel mais na ndenge na ye moko Cindy le cœur alobi eloko te akoloba na ye mpe eloko te mwana bato alobi eloko te akoloba na ye mpe eloko te ezali kaka bato oyo bazali koluka banzela ya mokili ya mputu na banzela ya bamusicien ya Congo akoluka afinga mutule ya mosusu kofia bato atindi ye te mopao alobi na eloko te aleki yango nasepelaki na langage wana oyo ye moko mopao mokonzi alobaki ngai mpona koma Koffi Olomide eza nango te ke po journaliste mo osandaki pala bandolobelela ngai mpona koma Koffi Olomide te to garçon moko boye abandolobelela ngai mpona non Koffi Olomide akoma Koffi Olomide na ba œuvre na ye na ba œuvre bongo kasi makamto kolobaka yango na te ndeko lodi osala nde œuvre te na ba œuvre na yo nde yango nde okokoma Koffi Olomide mama Milabel azalaki mama Milabel na ba œuvre na ye malgré tout histoire ya mama Milabel na ya Cindy ekomi kokende moi après ndenge mama Milabel azalaki artiste aye papa Taboulay akomi mwasi ya papa Taboulay baboti na papa Taboulay ake continuer carrière na ye mais siko koloba bongo ndeko dodi mama Milabel alongwaka na orchestre papa na biso Taboulay azalaki na no jeune alongwaka na age ya Cindy le cœur azana ngo talongwaka bomwana akei pasali carrière na ye moko eza différent parce que Cindy na Koffi bakozala kaka na Koffi soki penza makolingaki yo Cindy ndo akufa liboso Koffi ndo akufa liboso bakozala kaka bango mbale mwasi na mbali tina suka tokosenga vraiment na vie na biso le quadre accord mopao mokonzi patron ya musique congolaise tika pe opesela biso mwa Cindy mwa singer moko boye te kotika ya sala makambo na ye pe ifoka ba coacher ye te kokoche asala na ye pembeni ya coacher mais atika ye lokola azali moyemi Cindy ayembaka kitoko toyokata 10 titres moko boye oh ya Cindy pe na ye ya Cindy le cœur na voix wana oyo ezalaka kitoko esepelisaka peuple oyo esepelisaka bato balingaka musique bafanatique ya bonne musique donc ekosala biso bien ve na biso mopao soki message oyo ekomi epai na yo na nzela ya maître Trido pe na radio chiche ya ye moko chando production papa ya munene ya balabala papa na kosenga na légende Koffi Olomide apesa penza chance wana nde tobenga yango chance te apesa yango na Cindy le cœur ezataka Koffi Olomide komela Cindy le cœur nzembo kufina te tika Cindy ye moko akoma muziki na ye kokomela ye akoki kokomela ye eza normal le bato mosusu basombaka po nzembo oyo toyembi ngai na wana nai omi nakozonga nai obi toyebi te soki nani akomela yango mama Milabel soki Taboulay mpe moto akomela yango mama Milabel soki mpe papa Lutumba moto akomela yango mama Milabel tokoyeba te kasi mise tokonfirmaka bongo mpo Milabel aza na banzembo ya akoma ya ye moko mpe ye moko alobaka yango akoma banzembo na ye moko na maboko na ye ngapela lingi Cindy le cœur pe lokola azali moyembi batika nanu Cindy ke Koffi kokomeli teste te tika Cindy akomi teste ya ye moko Cindy le cœur ayemi pe abokomi ke sinati ezaka apasi pe bokoyeba te po Koffi pe akokoma kaka Cindy akosinde kaka ke ngai Cindy utu nakomi yango donc ezali mwa pasi ndeko toti ndeko Sandra ezali mwa pasi mais tokoboya te po artiste tout oyo azali musicien ezali moto azali na histoire na ye Cindy chance ya Laura Sokoko donc tokosenga penza na gampo ete mopao mokonzi artiste ya mboka boss ya mboka ya tous les musiciens congolais en tout cas pesa chance pe na mamasi asepelisa mitema ya ba peuple pe mitema ya bato balingaka
la bonne musique. En tout cas ekosala moi bien mais bandeko oyo tobeti sete makambo wana esili lelo na radio chiche ya comparer Mami Label na Cindy Leker. Donc Cindy Leker comparé na MG30, Mami Label pour comparer il faut ola musaba chala mwana ba mama pa love banani pour comparer na ye. En tout cas bobenga pour kala mingi te topesi mbote na Denewa de Amega topesi yo bambote Denewa na Amega bambote na bandeko bazali kolanda biso na nzela ya direct topesi bino bambote topesi bambote bongo Azmakiala pasa wana na lina kolanda biso Azmak topesi yo bambote epa ya Chamala Nata Chamala motema ya Bobila Dawa pe tokopesa ba bon anniversaire ya batutu babotama na mois ya juin na mois oyo ya juillet oyo babotama mois moko na Gisèle ya Mozizo mama ya badodo tokosouhaiter bino penda ba bon anniversaire yo pe ndeko oyo okokisi mbula na yo ozali na mois okomeli biso na message otindi yango ya solola bien na kati na nini na biso ya solola bien mpona kosouhaitaka batu oyo balingaka radio chiche benga biso botami na mois de juillet botindi ba message na bino batnoso bolingaka radio chiche émission na biso ya solola bien bobenga biso na 929 046 162 ndeko dodi toki mano mwa mbango kuna pe na régie botela biso mobali ya Sony ya Blanda Musaka ingénieur Bravo DJ Gilles botela biso DJ Gilles mobali ya Sony toleka na muziki ya bakolo bien ndeko dodi wana ezali Blana Musaka mwana ya Musaka te Blana bon chanteur ayimbaka bien nasepelaka na ye donc nzambe asunga ye carrière na ye ekende liboso babi pe onzira koya azali na souhaiter na pesi mbota pesi bambote Blana donc bambote courage kolemba te musala yango wana nzembo deja yango na beti mwa musique on peut ka onzira papa chéri te nzembo kitoko abitango pena na rythme papa chéri na rythme pena ba mikolo te yango na ba mwa rythme wana te ya papa chéri ya musique ya papa chéri te to pesi yo ka ba courage sala musala na yo toza bongo 19h20 na kati ya radio chiche tozongi kuna na ingénieur Bravo DJ Gilles botela biso Alita Chamala ya Ferigola après to continuer to zonga na masolo na biso bongo to yamba pe docteur Timothée po to sukaka na jour wana asali ko mwa maloba malamu lokwa to kimaka mwa mbango na sima ya tango donc esengaki penza po to kata DJ Gilles toleka ouais ndeko dodi wana tokoyoka Alita Chamala ya Ferigola ndeko dodi bisika na vanzi musique yo kobeta na matoi na kitana wa mungongo donc nazoyoka pena ke musique ezobeta ndeko dodi moi commentaire na nzembo Alita Chamala to continuer parce que toza déjà na docteur Timothée na kati na biso moi commentaire ekoki kozanga te ndeko Sandra na yebisaka yo oyo Ferigola bataring donc voix oyo esepelisaka mutu nyonso ayokaka banzembo ya Ferigola en tout cas bravo epai artiste na biso bataring Ferigola en tout cas musala kitoko merci beaucoup musala kitoko na papa Hervé bobenga biso na 929 046 162 bobenga biso toza bongo en direct ya radio chiche toza bongo 19h déjà 29 na kati ya radio tokomi pe moko kima na sima ya ngunga te ndeko dodi po makambo nyonso ezalaka penza ngunga toza bongo na docteur Timothée docteur Timothée tozo kosola mwa lisolo mo tozosola mwa moke to partager na ata mwa lisolo na minute moke sima to kota na kati ya makambo na biso tokataka mokoleza makambo ya planning te ya makambo etali ya makambo ya kobota ko planifier to kobongisa docteur Timothée bonne santé nzoto za bokolo ngono ezali